avait déjà perdu un œil. Oui. Depuis l'enfance, il avait perdu l'œil droit. Et puis à l'œil gauche, il y a des pathologies. Il y a la cassée qui est la cataracte, c'est là. Oui. Mais pas la cataracte, il y a aussi un leucome cornéen. Le leucome cornéen, c'est-à-dire quoi? Dans l'œil, nous avons les noirs et les blancs de l'œil. Oui. Mais il y a une tache blanchâtre au niveau du noir de l'œil. C'est ce qu'on appelle leucome cornéen. Okay. Donc chez lui, avant qu'on puisse opérer la cataracte, oui. on doit d'abord faire une greffe cornéenne. Oui. C'est-à-dire on doit faire une greffe. Oui. Dans la cornée qui est opacifiée là, oui. on doit faire une greffe. C'est-à-dire qu'il faut que la cornée, on doit remplacer la cornée mousseuse. Ok. Là ici chez nous, qui est dans le pays, on n'autorise pas la greffe là. Oui. Il faut qu'on puisse le faire à l'étranger. À l'étranger. Et puis, on peut l'opérer awa, mais à comment on a mal parce que le Rwanda, et c'est en fait ça la soit à Rwanda ou bien à Ouganda. Puis à indépendant notre médecin pour la paix accueilli et puis voilà passer pour l'opération là. To mega qui comment estimer to qui cause au moins à $4 000. OK. Au moins à $4 000. Tango ayebisa ngai loko wana esalaki ngai vraiment bien te. À vrai dire, en tout cas esalinga passe makasi. Déplacement ezosenga mbongo. En tout cas bande olanga bosunga ngai. Nazolela makasi ke bosunga ngai po soki ke bosungi ngai te en tout cas ezala passe mingi. Souci na ngai ezali ke namona maladie oyo eza maladie moko awa na mboka na biso moye ba intervenir en ezate. Donc il faut ba intervenir en libanda. Oh, à part cataracte oyo yo yebisi biso awa to moni maladie mususu na kati kolo yo linginga mingi na moni yango na bomoi nangai wana na sala kimitelengano yo lokotaki ngai suko lingai o komisinga imwana na yo na kopesa na yo nini yeswe pona maso yo salelingai nazongisela yo nini. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia madesu pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie.
tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minenen. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito yo kaka nazoka na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Na minha vida só sofrimento, vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Mote Bandeko Balandi, il y a émission Nabino Réalité Chrétienne avec Yves Ipan. Je crois bien, Bolanda Kibiso, la première partie avec notre frère Emmanuel, où Azali Bongo n'a pas eu ma mission, mi balé. Azali Bongo, papa déjà il y a 43 ans, depuis Akufa Miso, Moko, Eza ko déranger Makasi, et néanmoins ceux qui te tiennent ma coquine à Biso pour nous soutenir, nous te le l'autre fois, à côté de Mona. Il y a des ezali et puis il y a des hôpital balobi moyen ba biki sai na Kinshasa na Congo ezalité il faut abima libanda ya mboka. Alors tous les détails na katika ka émission na biso awa frère Emmanuel azali moyembi na kolo azali chrétien
la ville de Kinshasa awa. Docteur Brown, un mot par rapport à l'émission de surtout qui était soutenue de Bonabiso, frère Emmanuel. Ok, merci beaucoup. Donc Emmanuel Azobela, que Payaki pa Yandeko Ipan, qui parle Kaki, que Biso pe Fondation Livre Sacré. Tout à l'heure, c'est pourquoi tu peux se joindre na Ipan pour na Kosunga Kendeko. Dans montant oh il y a l'obaki pour une opération na ya l'obaki comme $520 qui Biso to yaki na mbongo wana to ken na hôpital to ken jili bo comment on appelle image ça wana to ken jili to kei est-ce qu'il y a ça examen kala déjà fait que examen pas alors que puis norme changé que puis il y a pas d'appareil approprié to longwe kuna to kei pe na kan kokolo qui est médecin, qui est spécialiste, comme qui est vraiment un muscle qui a actuellement. C'était quel Fungula bien quel Fungula quel Fungula a consulté hier, à Tali, à mon union, tout. Alors bien abisso boye, qui puis on peut l'opérer awa, mais à comment on a malamu parce que l'Okowana et c'est en fait ça la soit à Rwanda ou bien à Ouganda. Et plutôt to Inde to na Félicite mais to côté la moins équivalent soit au moni côté à quoi qu'il peut-être la facilité à Rwanda to Ouganda et que c'est un biso un peu de moyens pour à quoi qu'il y ait moté à quoi qu'il y ait pas mutu à quoi qu'il y ait pas de représentant pour mon la fondation pour attendre la capter comment les choses évoluent et puis voilà né en wana car na auto zoa qui déjà que biso to disposer mbongo qui peut salir comme une partie, qui peut ne pas jouer, qui peut quelque chose. Hein? Oui, dans les $500, qui peut pas quelque chose qui peut. Biso peut $600 les alliés. Qui puis voilà, ce qu'on quand calcul haut, c'est vraiment tu estimes qu'il peut dans Colonga pas bien avion, que Goma, que puis voilà, 3, que puis tout droit frontalier. Que puis na hôtel à manger que puis na soins to meka qui comment qu'on estime to ko kozala au moins na $4,000 au moins na $4,000 pour na ceux qui to ko si en haut tozali 18 peut-être ils peuvent partir car d'ici fin du mois hein to lancer comme SOS au nom de la fondation qui est Livre Sacré na combo pe lisusu qui est puis à Ivipan to lancer SOS ou on peut contacter ou moi to Ivipan ou bango mogopé au tindi yango to numéro affiché tout affiché to rejoindre yango après fin du mois kokene na bango pe to repasser pe compte rendu que puis bandeko ba voyager lobby que puis ba comme na Goma que puis na hôtel tout on n'aura pas toutes les images afin que ndeko tout pour la sauver. Et puis voilà, moi $1, moi $10, moi $100, moi $50, tu rejoindre au fur et à mesure pour qu'on fût que quand même montant. Et puis maintenant, les qui, et que le rapport, tu ressens peut-être imprévu, qu'on ne sait jamais, pour Akende, et puis à Akende, notre médecin, pour la paix accueillir, et puis voilà, passer pour l'opération. Merci docteur, et tous à mon Ndeko Emmanuel, bonne santé. Bien Angola ensemble. Alors, ce jour-là, dans l'hôpital, tant docteur a annoncé, et ça qu'on est. Et puis, dans l'hôpital, il y a 7. Néanmoins, combien il y a des gens qui ont retourné à la perception montante et qui ont l'écran? Bon, et sur mon Nicolas, est belé. Combien d'années? C'est déjà 2 ans passés. 2 ans. Ok. Tant docteur a fait ce résultat. Que moi va opérer à Wezate et voilà docteur Lobeno Nini expliquer biso Yozaki wana. Oui, merci Ndeko Yves. Docteur a ebisa kinga ya lebi que maladie oyo eza maladie moko awa na mboka na biso moye ba intervenir en Wezate. Donc il faut pas intervenir en Libanda. Pour à part cataracte oyo yo ebisi biso awa tout le monde maladie mususu na kati
Bon, combo nango vraiment na mémoriser en côté, mais na si beaucoup landa ba image docteur Yemorazo Loba grève bleu moins so grève so grève ou bien grève bleu moins ba grève so grève donc il y a ngonde donc et ça sous donc na côté à tache o couleur ya noir ya liso donc yango senga il faut libanda ya mboka bon tango ayebisa ngai loko wana isalaki ngai vraiment bien te à vrai dire en tout cas ça lenga passe makasi Afanda. Kita mbanga vom. On peut éteindre. Ah, moi. So bahaya sola eso que sale de esa mancha. Que somos tú ya en cosa. Cosa cosa. Un petit peu de courage, non? Ici c'est un truc moins de banga. C'est ça les bons on va fixer sur un téléphone comme la lentille. Bénéfice. Ici, bah, Mbanga place one. Oui, hein? Oui, hein?
Oui. Déjà, ça va déjà. Le produit ici, hein, il va utiliser des fois une goutte pendant 2 jours. Hein. Oui. Donc le matin et le soir. Une goutte à 8 heures, une goutte à 20 heures. Oui. Et puis, le malade peut rester, on va s'appeler avec maître pour qu'on puisse faire les rapports médicaux. Ouais. On doit faire les rapports, ça nécessite qu'il faut qu'on fasse un rapport. Le rapport là peut-être ça peut l'aider. Un jour pour se dire que ok. Là on va garder contact avec le maître. Oui. On a un rapport médical. Maître, pardon, peut seulement ce numéro. 089 68 85 68 85. Oui. 85 957. Maître Platini. Maître Platini. Il faut rappeler toujours, docteur, parce que vous avez raison. Vous pouvez oublier aussi, non? Oui. Merci beaucoup. Maître, vous êtes toujours à Mongafula? Nous sommes toujours à Mongafula. Vous avez quitté Mongafula. Vous êtes maintenant à Limba? Pour Limba, mais je viens souvent à Mongafula. Nabenda mabo moko wanati. Pardon? Oui, docteur. Si c'est un cas qui est très délicat. Vraiment. Dans quel sens? Il avait déjà perdu un œil. Oui. Depuis l'enfance, il avait perdu l'œil droit. Et puis à l'œil gauche, il y a des pathologies. Il y a la cassée qui est la cataracte là. Oui. Non pas la cataracte, il y a aussi un lécome cornéen. Le lécome cornéen, c'est-à-dire quoi? Dans l'œil, nous avons les noirs et les blancs de l'œil. Oui. Mais il y a une tache blanchâtre au niveau du noir, ce qu'on appelle les lécome cornéen. Okay. Donc chez lui, avant qu'on puisse opérer la cataracte, on doit d'abord faire une greffe cornéenne. Oui. C'est-à-dire on doit faire une greffe. Oui. Dans la cornée qui est opacifiée là, on doit faire une greffe. C'est-à-dire qu'il faut que la cornée, on doit remplacer la cornée mousseuse. Ok. Là ici chez nous, dans le pays, on autorise pas la greffe là. Oui.
Il faut qu'on puisse le faire à l'étranger. À l'étranger. Oui, c'est en cas il faut normalement, la cataracte, nous pouvons opérer ici, mais ça ne va pas améliorer la vision parce qu'il y a un lécom cornéen. Si c'est lécom à Fanny qui a la place cataracte, c'est ça. Si c'est une cataracte, je peux l'appeler, le programmer, l'opère, il va voir clair. Dans 2 jours, il va bien voir. Mais ce cas ici, ça nécessite, il faut peut-être aller à l'étranger. On doit faire une greffe cornéenne, après on opère la cataracte. Donc on va faire 2 choses. On fait une greffe cornéenne et puis on opère la cataracte. Moi je prescris les médicaments. Je lui prescris les médicaments, mais la greffe cornéenne, il faut qu'on les fasse à l'étranger. Ok, pas de problème. Ça c'est votre travail. Donc, Ça doit m'aider aussi encore. Si on fait une greffe cornéenne, on opère la cataracte, vous allez voir. On fait, mais on doit faire la greffe. Mais avec le médicament là, vous... Non, les médicaments que je vous ai prescrits, ça va vous aider. Hein? Ça va vous aider quand même, mais ça ne va pas améliorer la vision. Ça va juste vous aider un peu, mais ça ne va pas améliorer la vision. Je vais prescrire quand même un trophée. Comment papa Lopango, maman Lopango, na Toronto City, bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa Lopango, komi maman Lopango. Ah, tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku, na ville province de Kinshasa. Et c'est concession Toronto City. Et après avoir ça, on a une petite vidéo surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir la situation. Concession est bandit et si vous avez un borne à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makadam. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, donc c'est un peu ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle de Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. Donc c'est chose à Mounen est tellement facile. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 pour moi to yaki to eza na makanisika ki tozo koma bazo ko intervenir kataraki mais sur le terrain to komi par rapport donc il y a ba machine na bango ba tali donc eso senga il faut que
ba intervenir la malade mo so ça na kati wana greffe wana so greffe je ne sais pas ba intervenir yango et c'est il faut ali banda ya mboka nazo pesa no merci nano na bato nyonso tout oyo basungaki ngai na mbongo oyo tozwi awa en tout cas nzambe na ngai apambola bino je crois que nyonso tout bokomona yango ba image ezali ne tokene na hôpital nyonso tout en tout cas vraiment nzambe apambola bino bolembaka kanga te parce que il faut atteindre objectif na biso objectif ezali que nzambe asunga ngai na mona na koma malamu vraiment soki ke bokoza toujours na bonne foi wana ya kotinda na oyo bokoza na yango bosunga ngai po tout le moyen to déplacer ba kedi ko intervenir ngai. Merci beaucoup. Je crois bien maman Brigitte à tout à la biso depuis les États-Unis oyo ataki maïle na likambo yo bango na kati ya mikili ya poto mama Élysée bazaba ndeko ebele o ba contribuer ki na likambo ba na poto o eza opération moko 10 à 15 minutes ndeko amoni to sepeli ne longo awa ben to lo banini to za Kinshasa to za na Congo na Afrique ba passe ezali mo ebele alors ndeko Bochard yo za rappli na papa na biso Emmanuel alors retour na bino bon disons relatif biso na ndenge nini le kakikuna pour ce jour-là docteur Brown ataki na musala ngabla na musala néanmoins livre sacré tindaki azali bongo maître avocat azaki na bino ensemble alors okoloba nini na likambo bomona kikuna na mboka plutôt na kan lufungula et puis kozonga na bino na ndako. Est-ce qu'il y a une tension bien ou bien attaqué un peu émotionné na oyo comme les poids avec à qui opération zonga bien. Bon, merci papa Yves. Talara reza sangomoko oui shokaki ndeko na biso Emmanuel bien que les kanisina ezaki par rapport ya kutana na réalité ou ya kutana ngwana te ezaki eloko moko imprévu mais nzamba ko sala debi ke nzamba ko sala kaka. Tokendaki na hôpital ya 7 ya ba chinois bien que selon spécialité na bango tomonaki ete bazaki penza na oui bazaki penza na C bazaki penza na capacité ya kosala ngote ba matériel na bango ezaki penza efficacité to kolongwana toke quand le fungula tokomi na maître Platini tokoti ba consulter frère et loko na retenaki o munganga lobaki abi problème les apenza kamoko très délicat dans le sens que na kati ya cataracte ezana mwa oui moko azobengango greffe ezelo moko esali misisa na kati ya cataracte alors greffe wana ba remplacer yango soki balongoli yango eke balongoli cataracte ba remplacer yango te mtomona te. Il faut pas la greffe wana ekoti oui ba remplacer na greffe musuba wana éviter za domaine minga so ba rezoya nani ceux qui bazarna ba réserve ya ba greffe wana wana ndeto éviter alors le gouvernement na biso epesa autorisation te ba sala opération ya greffe wana cataracte eko le kanango ba ko sala mais ya greffe wana ba pesa autorisation na Rwanda na ba pays yo bazwa autorisation na OMS Uganda Inde pe na Afrique du Sud nde ba sala rango. Alors na niveau na biso to suka ki wana to monike na makoki otozwi na niveau ya bato ba contribuaki et ça penza moins suffisant pour na kosala ba déplacement wana to préférer to ya na émission to l'ex niveau biso to suki total sabe montant otozwi na bato batindaki pour ete bango pe bamona ke tozaki sincère to tambol na bosembo pour voir que dans la suite ba contribuer pe ba avancer na programme sous. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup de Bochard. Sans plus tarder, toujours qu'il est directement dans la pratique. Par rapport à mon solo Touzouaki, je crois bien, Touzouaki déjà dans $500 awa, ou Touzouaki, il y a une maman, na maman Élysée, hein, donc tout le temps on a été monsieur balingati sur ba pesimbo na bango batanga ba combo donc tout le temps ba combo boye moi tout le temps ba prenne ba nini disons ba non na bango vraiment exacté yemo skazali ayibika ke na tina kimbongo moko boye par rapport ya ndeko na biso Emmanuel pour que azala sauver et puis pour la bonne vie à mon kitoko pour azomona tinenga zabo ndebo zomona ndeko na so pembeni awa bosunga biso bozo pembeni misu na bien
bokotala bomona eloko moko ya pembe na kati ya lisu na ye bomona lisu moko kuna kutu wana kutu c'est déjà foutu wana kutu emona te mais o wana espoir ezali par rapport à nzambe ya sambelaka ye moko aza na espoir ke akomona akotala akokumisa susu nzembo et akumisa susu nzambe na luyembo na ye par rapport ya baluyembo na ye ayembelaka nzambe akomona yango biso mpe toza na espoir tobai to accompagner ye tozala na ye ensemble pour que tosunga ye na mabondeli. Voilà, il y a une maman tolobaki atine $450 mama komo na ye mama Élysée. Maman Élysée tosuki awa mususu moya totanga ezate atindaki $450 toza na mama Georgine pe atindaki $60 je là. Maman Georgine eza $60 mama Georgine atindi $60 mbongo naza nango awa to aneti na $510 oyo yango oyo comme preuve $100 250 oyotuetikaliza ba $10 na part ya Dr Brown adapté na mbongo oyo ya livre sacré et puis saki voilà nangabu na bino bozui pa banani ndeko Bronchard. Et merci par Yves nangabu na biso tozui et pas ya maman Landou Mardelène. Maman Landou Mardelène yatindaki ya ye 150. Atindi 150. Tozana maman na biso oui, tozana maman na biso aimé. Na France, atindaki 33 €, tu retirer 30. Ok. Tozana maman na biso Anne Mouchia. Anne Mouchia et atindaki 40. Ok. Donc, te remercie bango pour la contribution. Merci. Ah, autant na banon na bango mabe. Ba docteur Nangabu na yo kuna biso fondation ka non. Fondation. Biso donc que tu as comme personne morale. OK. Comme personne morale qui peut voir le livre sacré te disposer jusque là comme $600 mais quand on parle de biso comme ça $1000. OK. Merci. $1000. Donc tu as une affaire il y a $2500 sur nous en 2300 comme ça il reçoit pour qu'il y a voyagé qui est Rwanda mais tu préfères plus Mokanini entre Ouganda et Rwanda peut-être je ne sais pas la pour au moins Rwanda c'est mieux. Merci papa. Alors tu dois remettre un bon na maboko non na habité bino izao awa ou bien bozana na ndako. OK, merci. Oyanga nazwaki pa bandeko. Oya moni peut-être otangami awa te otinaki mosolo na yo. Réclamer benga na numéro soit ya docteur ou benga na numéro ya ndeko Emmanuel Yemoko ndeko Bochar bazawana soki mbongo notindaki réellement komeli muto awa te. Benga pour que déclarer erebima et raison ezala mien. $500 yango pour ndeko to pesi bino na compte ya fondation pour bino ndimi bozala comme responsable ya ndeko na biso Emmanuel pour na baswana ye. Merci papa un mot na bando bota la biso et puis tokota na biso na suka. OK, non voilà merci beaucoup je pense que puis voilà faire les biens c'est plus que toute chose. Merci. Que puis voilà que meilleure offrande des alliés ko pesa na mutu oyo lobby ya ozong soloté. C'est ça la meilleure offrande. Donc il n'y a pas de commentaire. Qui puis commentaire qui puis voilà ça que tout le monde a coupé ça. Aïe baké a regretté que malgré montant na yo a coupé ça. Et puis voilà je pense que c'est ça. Numéro de téléphone. Ah c'est phone na biso ali WhatsApp ezali +33 que 75 que 85 que 83 943 appel local appel normal ezali comme on dirait plus de 143 que 97 92 96 99 4 na suka. Voilà. Merci ndeko Bouchard. Simon na batunyoso bakanisi biso en particulier frère Emmanuel na ba contribution na bino bato étranger vraiment za mapambola bino. Alors nazo rappeler sur le numéro il y a téléphone déjà +243 85 19 30 856 wana numéro na biso WhatsApp soko bengi toko ko solola. Merci tous ndeko Emmanuel Yemoko ndeko Emmanuel natiki le micro osona ba chrétien ba tota la biso osona ba ndeko nyonso lobano ezanini o ezali comme final ya makambo surtout au moins comment ba ndeko ya fondation livre sacré
nde tobundaki ya kokenda na yo na hôpital na njili babundi na yo batindi avocat aketi na kan lufungula esali ke opération ezosalema susu awa te ekomi libanda. Ça demande des moyens. Il faut néanmoins 4 000 $, tout ça, pour que okenda libanda mboka. Et puis opération on a ils ont la qualité. Il faut voir qu'il y a une ville les années ni ville na bango moko. Donc on a papier moko na to tanga yango. Voilà. Donc kolia comme la flat OK de yo moko te il faut qu'il y ait ndeko bosa wa zala na yo, il faut qu'il y ait ndeko ya fondation moko. Alors sur la bande ko bota la biso ba opi ba sungaki bande ko ba lembote bana posa yo mona. Mais liloba na opi na bande ko bota la biso et ça mien pour yembela kolo na yo. Le yembo pe na suka ko bosa na te pona bande ko bota la biso za miko. En tout cas, merci Ndeko Yves pour pesanga liloba na loba. Na pesina nous merci donc na batu surtout oyo ba mécanique kotinda moko ya misolo na bango. Je crois que bon monde ba image nyon surtout donc tout ça vraiment la transparence par rapport à misolo bozali kotinda. Mais souci nanga ezali ke na mona. Eza pe souci na bino. Ne botindi mbongo wana eza toujours pour na mona. Makambo tosika nango awa eza makambo ya déplacement ezosenga mbongo. En tout cas bandeko na ngai bosunga ngai nazolela makasi ke bosunga ngai po soki ke bosungi ngai te en tout cas ezala pasi mingi bosunga ngai esenga mbongo po na mutu oyo tokende na ye na mutu moko donc aza na kati ya fondation séjour na biso kuna ndenge tozala pe en tout cas ezosenga toujours mbongo. Nzambe na mawa ngai natatoli ngolu na yo bolingo na yo po na ngai esindi na gumbamela yo yosali Nzambe na mawa ngai natatoli ngolu na yo bolingo na yo po na ngai etindi na gumbamela yo kolo yolingi nga mingi namoni yango na bomoi na ngai wana nasalaki mitelengano yolokotaki ngai osukoli ngai okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini Yesue pona maso yo saleli ngai nazongisela yo nini pona maso yo saleli ngai napesa yo nini mokili oyo ebwakaki ngai pona mabe nasalaki kasi yo Yesu yambaki ngai obengi ngai mosali na yo kolo yolingi nga mingi namoni yango na bomoi na ngai naye nakosanga nanga libosa Nzambe na yo salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu bundela ngai Yesu bundela ngai Yesu Yesu bundela ngai yo
bia bisenga senga nzamba londa nalembi bia pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalembi bia bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chilobo Chilobo Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Wopekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebite makambo nzamba asalelanga bonabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo